La Chine na ye na bilanga. Na ye na bilanga. Hey, Emela Donna. Yo banda musala erni. So banda musala ba 15h. C'est bon. Nazi message na yo. Emela Donna yo moko lobby déjà yo moko moni déjà. Donc tala kaka mokili yango eza compliqué Emela Donna. Na yeba kite. Karine merci. En même temps au sali eloko bien ya koyeba makambo ndenge lekana mokili Karine. Po makambo tolinge toyeba te bondoke zalaka. Tenge toyeba te kikindoke zaka na internet. Mawa trop. Mawa. D'habitude na yaka na papa mais papa azate. Aza na musala. Nga na 6 midi. Na ye nanu kozwa. Moi ba salade. Na oza ba salade. Les habite coûter mais cette année t'as la ba salade. On est salade. T'as la ba tomate mais terina nouté. Ba tomate terina nouté. Komoni yango hein. Ya minene ya mimbamba. Ba tomate ya mimbamba botala bino moko ata bino moko. Bio botala oyo monene. Mon Dieu. Donc voilà bilanga mama fashion. Na yena uzwa ndamba ba salade. Voilà la Chine. Voilà. Na ye. Voilà. À plus la Chine. Hein? Ciao. Allô, bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité, bonsoir maman na mokondi de London City, bonsoir maman Norvège. Naebi kokie vacances maman Norvège, yango wana tozo kaouti. Bonsoir Emela Donna de Nantes, bonsoir Suzama de London City. Bonsoir na bino nyonso, ba maman nyonso. Bonsoir maman Yvette Matondo de FBI de Karine Mokondi la Baronne. Bonjour Karine Mokondi la Baronne. Yo mokonde kolo makambo, yonde kolo idéologie ba mbote sika yo zali. Pesa na bokilo ba mbote bele pesa mama Charlotte ba mbote. Ba bonjour na bino nyonso. Ba bonjour maman Nicole de Belgique. Bonjour maman Choupette officielle. Bonjour maman Solange Mpoutou de London City. Bonjour maman Odette de London City. Bonjour maman Carla Luzolo. Bonjour maman CM 2000. Bonjour maman la diva la di hein. Bonjour Nabino Nyonso. Bonjour Maman Bibiche Makopo, bonjour maman. Bonjour maman Belgique 4. Ozoyo Kanate maman Belgique 4. Bonjour ma belle-sœur de Brazzaville Aurélie Bob. Bonjour maman Patricia, ma belle-sœur de Brazzaville. Bonjour Nayo maman Patricia. Bonjour maman Scolatique Infini AZ, ma belle-sœur de Brazzaville. Bozo ka ma belle-sœur. Belé. Bazé belé. Donc bambote na bino nyonso na pesi bino nyonso bambote. Mama follow la canadienne. Nazo yo ka ote mama. Bonjour bonjour. Maman Francine de Panama, maman Anna 2 de Panama, maman Greta de Panama, maman Greta, bisous, maman Greta, baye bate, maman Greta.
Donc voilà la Chine nalina loba boye. Biso nyonso la Chine bana mamba mama autorité nanango bakontela ye mibali. Ata mutu moko te bakontela ye mibali. E nane ango ye moko au fait bino bosala ka makambo o soki boyoki ka Karina lobi likambo bino bokomisi yango grave bokomisi yango sujet hein yo tato yo Karina ayemba yo mamo yo me yo tata oyo yo tato oyo yo kontele Karina mibali ebandi ndenge nini hein yo monaka Karina bombaka vi na ye Karina bombaka vi na ye ta Karina alobaka tout aza te na eloko ya bombaka soki alingi abimisa likambo na ye abimisaka yango na internet so mpe alingi abimisa likambo te avandaka na ye ndenge bomoni avandi bozomona ye te elingi olakisa te kakomi zoba ou azangi eloko kosala non. Karine nde aza su ndenge azalaka liboso te Karine aza na makambo kosala oyo balobaka très important yango omoni ekomi différent asalaka ndenge ezalaka abimika makambo ezanga tina bandi abandi koloba nyenyenyenye abandi koseka nyenye non elle est plus là et puis azali susu ndenge wana te akomi mukolo akomi na responsabilité azokoma pe na engagement akomi pe na engagement donc il faut toi arrêter tozala nanu bato en tout cas nazo remercier batu nyonso yo o bazo benganga na caisse noire mais soki déjà ka nazu eloko pa oyoki kombo na yo epa mamana soki nazuka eloko na yo ka pa oyoki kombo na epa mamana donc là en tout cas beau continuer pour na caisse noire eza important beau talate parce que toza adinga pe naza adhérer la Chine mobimba bana mamba mama auto ngape naza adhérer tous les mois naza adhérer mais bo kanisa te boloba te parce que naza adhérer boy non soki olingo osunga star na yo osungi star na yo il faut pas ko to zala ndenge wana la Chine bo sala quelque chose nazo zela baku de fina bino ndenge bo sala ki na matanga la Chine la Chine tant on a belle la Chine nazo belle la Chine nazo belle la bana mambo te nazo belle la ba mama autorité te nazo belle la Chine ndenge bo sala ki na matanga en tout cas félicitations vraiment na mituna ki wow Karina zana bato balingaka ye hein yango wana moni bazobundisa ye c'est normal parce que bango bazana bato te na lobi na bino parce que tolingai koloba te ouais vraiment eza difficile pour na ko comprendre mutu ndenge azali quoi bato baza trop compliqué donc to continue ko boire kabiloko na kati ya caisse noire il faut qu'on continue ko pesa ba misusu lelo toza les 24 donc toloba qui dit 15 au 30 donc yango wana tozozela lelo toza les 24 boza na temps ya kopesa bao pe babandaki mois oyo te bobosana te mois prochain bobanda parce que tolingi retard te parce que c'est très important tolingi retard te en tout cas navandi na na voiture parce que nazozela air hein pona kende kosala voilà yango wana nazozela naza en avance. Donc la Chine vraiment tout ça là quelque chose un peu rapide na lobby du 15 au 30 donc mutu soka apesa ki de 15 te na les 30 ya ko pesa oyo pe akobanda moi oyo ezobanda oyo azoka pe les premiers apesine les premiers ça dépend ka ba date na bino ya ba salaire ça dépasse ko bozweli na lobby boy ezali 50 €, mais ça dépend ya bozui na yo, ça dépend ya bozui ya moto na moto.
mais oh eko touché yo ezala 30 euros ezala 20 euros et ça là vraiment énormément quelque chose pour la baronne. Et ça déjà geste beau sali wana eza déjà geste au balobak un grand geste. So to lobi to zo 10 euros par-ci, 20 euros par-ci, 15 euros par-ci, 30 euros par-ci, na ba baza ba possibilité ya mingi et ça là vraiment waouh. Et ça vraiment plaisir pour la mère fashion de Nantes. Parce que na koki kolobate yo pesi boye na seka yo non en tout cas nazolo banabino avec un cœur sincère. Moto a coupé ça 20 euros, ça déjà important. Moto a coupé ça peut 10 euros, ça déjà important. Importante nango ezali geste au sali. Tozo la te parce que au si moins ou au si plus non tozo la ndenge wana te tozo la nde amour oza nango amour tozo la nombre te tozo la nombre te tozo la amour au pesi yango wana na limboye la bino bien po ba misu baba ngana pesa nazaka na 10 euros na 30 euros non o nyonso oza nango au pesi. Oh nyonso za nango bandeko nanga ezala basi ezala mibali eza pona star botala nanu ba star ya britannique wana koma célèbre ba fan na ye batiela ke 2 euros 3 euros 4 euros et ça la bien soki toza na caisse ya ndenge wana pona la baronne ako se retrouver après bo mélanger makamote na yena éclaircir le lot. Caisse noire ezali tozo sala projet mais adhération ezali oza membre na kati ya chaîne chez Mokonzi officiel eza deux choses différentes la Chine. Adhération ezali ozo koma membre na chez Mokonzi officiel il faut eza lokolo ozo futa abonnement na yo et pas chez Mokonzi officiel tous les mois otala kango. J'espère beaucoup comprendre l'explication nangai. Eza lokola ndenge tozalaka ngai na pesa bino exemple nanga na France. Opérateur nanga ezali Orange. Donc pour natala Orange, natala ba chaîne Orange, il faut na futa abonnement. Il faut na futa abonnement pour na mona ba chaîne ya Orange. Donc eza lokola ndenge et pas ya la baronne ezali. Oza membre na ye ozotala biloko ezoleka na kati mais bato baza membre te des fois ba biloko misusu babanda komona kango te parce que baza membre te donc babanda omona kaka biloko misusu eza exemple na pesi soki oza na abonnement na Canal Plus te na pesa bino voilà ça c'est un simple explication soki oza na abonnement na Canal Plus te Canal Plus asalaka ni de je crois que il y a un moment au côté la partie à 19h au monaka et ça la sous-souté parce que il y a des moments Canal Plus c'est gratuit ceux qui n'a pas air ni na ebisu ba RT mais ceux comme so bando na personne exemple so bando tala de 17h 18h et c'est comme à 19h pas au tala les sous-toza sous na droite. Donc c'est ça le problème et pas et nandenge nazo expliquer il y a des moments soko za membre pas karine te biloko misusu yo bando mona ngote bato baza membre de bakomona ngo yango wana tozo senga bo s'adhérer chaque mois bo s'adhérer soko s'adhérer zaka mbala moko s'adhérer nde wana obanda otala ka chaîne ya chez Mokonzi officiel mais siko caisse noire ezali to bando tia kambongo tous les mois Oya Lingi a participé à Bandotiaka tous les mois 20 euros. Na on peut ça exemple 20 euros naïe ou 30 euros naïe 50 euros plus même 1000 euros naïe. Wana ezali projet tozo sala projet. J'espère vous comprendre. Ezali projet tozo sala projet na otia vitre nanga eza salite yango nazo sala nazo sokolango. Sinon non eza ce qui police a arrêté yo eza vraiment beaucoup cause amende parce que il faut na la visibilité il y a bien voilà la Chine au moins est comme clair tout à l'heure so beau t'as les vidéos bon on a ba tâche mon que ça donc ça qui propreté donc voilà la Chine
nakanisi bo comprendre explication na ngai e na ina loba lisusu la Chine suki wana te nazo loba na bato baza bao balukaka na rando na Karine soki omoni kozwa na yo problème na Karine te en tout cas nazo féliciter bino bao bozo reconnaître que boza na bino na problème na Karine te boli bo sala réconciliation bo sala na bino parce que nzambe akopambola bino nzambe aoloba oh yo zaki na problème na eteka à cause ya mutu mususu okomi problème na ye ozomona donc c'est vrai eza important ce que ozwa problème na mutu te okangisa ye ka ennemi boye ou mutu mususu atindi yo ka ofinga Karine po ndimi na yo kaka eza lisumu pe eza vrai lisumu en tout cas bo la Chine biso batoza na ah oui, j'ai arrêté. Juste que ça marche tout seul. Merci. Ouais, merci madame. Donc voilà, et en tout cas, on a félicité Batouana. Wana eza courage. Eza courage, eza te bozwa ngo bato ba seka binote même so ba seki bino comment senga Karine pardon. Et ça na ngwe le côté. Parce que yo yebi na kati ya motema na ozo no problème na Karine te ka bato kaka mutu mutatinda yo finga Karine siko na moment oyo omoni ke conscience no yo esali yango wana okomosenga pardon eza bien bo continuer bo bima bo baza vraiment na munoko kilo bo pesa bo senga nzamba pesa bino courage bo senga Karine pardon Karine azana na likamu na bino te bino nde bato babandai kotinda bino pele msu bozaki na problème na Karine te babandai kotinda bino siko bolembi na bino vi wana bolembi na bino vi wana yako batinda ka bino ba mama mi bimba na batata mi bimba batinda ka bino bofingela bango Karine non ce n'est pas bien yo mukolo so bakomi kotinda ofinga ozali susu na bomoto te ozali susu na personnalité te parce que muninga na yo mwasi alobi na ozwa $200 ofingela nga mutu oza vraiment zoba penza il faut zaka libolos ndenge libolos akendaki na famille ya ba papa tigre il faut ndozala neti ye po ya za vraiment vrai libolos na soka mutu penza tina te donc baninga bandeko baleki bayaya oya yebi kazana besoin osenga pardon na Karine il est temps nzamba komi ko lobisa bino na minoko na ba esprit nzamba azoloba no lobisa no Karine koyoka sonité parce que nzombo wana tinda na banzombo na nzombo amibali na banzombo abasi batinda rabino bofinga Karine eza volonté na binote. Voilà la Chine. En tout cas, on a félicité bateau bazo linga o bazo tanga kombo Karine ndenga malamu. En tout cas, nzamba pambo la bino nzamba pesa bino kimia na mitema na bino parce que bozalaki na lourd à faire na kati ya mutu na bino. Ndenge bo libéré ango. Merci. La Chine tozawana, la Chine tokutana na pourquoi c'est Mère Fashion de notre officiel bye.